sengo ya koza sur liboso na bino na poko ya lelo na likambo etali bansango na biso boyeba ete mokambi ya lisanga politiki oyo babengi Union pour la Nation Congolaise INC na mokuse Vital Kamerhe oyo azali lisusu vice premier ministre ya économie ayambamaki na Okatanga mokolo ya jeudi 4 mai 2023 et pas y a ba militant na ye ya nangonga ya 17h pona kosolola mingi na mambi matali komata talo ya biloko oyo bana ya Katanga Okatanga bazali kolela mikolo nyonso tolanda. Koleka momikolo ya komona na Vital Kamerhe mokambi ya lisanga Union Nationale Congolaise INC na mokuse pe vice premier ministre ya économie akitaki mokolo ya jeudi 4 mai 2023 na ngonga ya 17h kuna na aéroport international ya Luando après kouta na mboka ya Afrique du Sud kasi ba milita pe ba cadre ya INC Okatanga elongo na gouverneur Jacques Kiabula bayambaki na esengo mingi. À l'étranger, nous sommes allés seulement chercher une solution de dépannage pour fournir de la farine au Katanga, mais aussi des semences et des fertilisants, parce que nous estimons que la diversité dans la production, la diversification de la production est le secret pour résoudre le problème, non seulement du Katanga, mais de l'ensemble du pays. La Zambie n'a pas beaucoup de terre plus que le Katanga. Mais c'est un paradoxe que nous allions chercher la farine en Zambie. Donc nous avons étudié les causes qui font que les producteurs du Katanga ne produisent pas autant qu'il faut. Ils ne sont pas de mauvaise foi. Nous pensons que du côté de l'État, nous avons aussi des efforts à faire, des mesures d'allègement par exemple. Mais la mission s'est bien passée de l'autre côté. Mais la mission la plus importante, c'est ici. Nous allons parler avec les Katangais, les Congolais, pour résoudre nos problèmes congolais. Bosimba ete Vital Kamerhe azongaki na mboka Katanga koleka mwa bambula ebele ya musala kasi nambala oyo azongi pona mission ya musala surtout pona biloko ya kolia lokola farine tupe masango pe ba misusu ndenge ezali penza ya komata talo na yango Vital Kamerhe alobi ye lokola mokambi ya ekonomi akotika likambo oyo te na Okatanga kasi akoluka ba solution nyonso po ete population ya Okatanga balia malamu. Totika kaka na politiki pona koyebisa bino ete secrétaire général ya parti politiki oyo babengi IDPS Augustin Kabuya asalaki bongo matinée politique mokolo ya jeudi 4 mai 2023 kuna na siège na bango ya IDPS. Toza ba détail. Il faut qu'on foute en bongo wana, puisque naza koyebisa bino boy. Effectivement, mbongo eza na compte na biso IDPS. Mais na boyaki ko simba yango. Na ko convoquer réunion pour na nommer gestionnaire na biso. Oyo ya kozana signature na ngapo abimisaka mbongo ya kosala makambo nyonso po mbongo wana nde ekosala po battre ba campagne na bino. Puisque biso toko kende ko déranger tata mokonzi ya école te tango alobaki ke to parti ko soutenir bino na mbongo eza na compte wana toyokani mbongo bayebisaka bino ke Kabuya yiba wana siko le moment est venu po mbongo wana ekwede bino na tango ya campagne mais bato bazui ba poste o baza nommé par ordonnance baza concerné na makambo wana puisque vous ne pouvez pas gagner double. Vous êtes déjà nommé, contentez-vous de ça, tout supporter ma chômeur bazali awa. Toyokani na lobby IDPS viva na lobby boye toyokana nana yo kombo na yo batangi yango na télévision osali batio ba poudre pana yo alongi na ye mais moninga oyo aza chômeur okoyoka mawate
biloko wana naza koyebisa bino yango. Lisusu Busimba était maître là où qui tantou Emmanuel azalaki bongo na ba base na ye ya njili section 1 pona kosolola na likambo etali maponami topé élection 2023 tous les détails. Match eza lisusu te kape ba élection kaka ndenge ye moko secrétaire général alobaki kape eza kaka nini ba élection transition kutu la lito ina biso toyoka yango te sende banini ba élection tokumisi mokonzi mboka malamu topesi frite mandat lisusu ya makasi pe nazoyebisa ye boyeke tozana simana ye pona ko soutenir ba vision na ye nyos 100% Fati 100% na Assemblée nationale 100% na Sénat majorité na ye kozala et ozala discuter atana moto moko te eza boye te. Lisusu tolanda likambo oyo ezali koleka na mabele ya chopo na commune ya Lubunga totala ndenge ba lembole pe ba mbole bazali kobomana na likambo etali mabele kasi ya pasi mingi ezali ke bakambi ya mboka bazali ko réagir te mingi bakambi ya chopo bazali ko réagir te banda ete makambo wana ebandi kasi tolanda na nzela ya singa mwana mboka basenge na Lokenge Joseph na nzela ya singa. Peuple congolais, peuple tchopolais, bonsoir. Pendant que population à Tchopo, bazo bomana, et loko ya plus grave de remarquer depuis conflit à Lubunga et Bandaki. Conflit à Lubunga, ils ont intéressé beaucoup plus autorités militaires. Nous avons remarqué derrière ce dossier aucune implication ou aucune implication des autorités civiles. D'ailleurs, après dernier conseil à sécurité, Batuya Lubunga, Bambole, tout comme Nabalengola, Bakindaki, Bazaki pour la réconciliation. Bayokanaki derrière Kutu, Naba Kondia sécurité, Batiaki Bango place Ilioko pour être basa réconciliation Babongisa. Mais à leur grande surprise, au lieu de réconciliation, ça les mababo mataba pour la coller ensemble sur la maboko selon culture africaine, autorité civile à Kamatinzela à Kena et Kinshasa. Rien n'a été fait. D'emblée, tu es comme on a l'élo na Tongo 2023, bandeko bakiti na ba machette, balobi ba osa la vengeance ko boma bandeko bambole, bandeko pe bambole de l'autre côté pe babi, zoza ba buba na bino te bango pe bazongisi alors et komi oyo to komona na ba image. Peuple congolais, peuple tchopolais, bonjour, bonsoir. Merci na mutunyo so agarda ki une minute de silence. Pendant que population à Tchopo bazo bomana, et loko ya plus grave de remarquer depuis conflit à Lubunga et Bandaki. Conflit à Lubunga, ils ont intéressé beaucoup plus autorités militaires. Nous avons remarqué derrière ce dossier aucune implication ou aucune implication des autorités civiles. D'ailleurs, après dernier conseil à sécurité, Batuya Lubunga, Bambole, tout comme Nabalengola, Bakindaki, Bazaki pour la réconciliation. Bayokanaki derrière Kutu, Naba Kondia sécurité, Batiaki Bango place Ilioko pour être basa réconciliation Babongisa. Mais à leur grande surprise, au lieu de réconciliation, ça les mababo mataba pour la coller ensemble sur la maboko selon culture africaine, autorité civile à Kamatinzela à Kena et Kinshasa. Rien n'a été fait.
d'emblée toye komona lelo na tongo 2023 bandeko bakitina ba machette balobi ba osa la vengeance ko boma bandeko bambole bandeko pe bambole de l'autre côté pe babi zoza babuba na bino te bango pe bazongisi alors ekomi oyo tokomona na ba image. Tokomi bongo neleko na biso oyo tobengaka invité ya journal tokoyamba pona bino mwana mboka Odoudou Joseph oyo azali bongo moko ya ba cadre ya parti Ensemble pour la République ya mwana mboka Moïse Katumbi. Lolenge toesaki na bino ki tokozala na invité ya JT ya pokwa lelo kombona ye Maître Jean-Pierre Odoudou oyo azali pe moko ya ba cadre ya parti politique oyo babengi Ensemble pour la République ya mwana mboka Moïse Katumbi na epenza tokosola na mai maso matali basango ya Ensemble pour la République. Maître Odoudou boni esengo lisusu ya koyamba yo na mbala mibale na kati ya journal na biso ya pokwa lelo. Esengo ezande ya ngai mama Benit parce que eza mbala ya mibale o ya ngai eza émission moko o ba congolais balandaka ebele mais avant toute chose na lingina pesa mwana mboka Moïse Katumbi o ya komaki déjà awa na Kinshasa o tozanaye pour tout ça là où tout ça qu'on projeté les 13 mai na pesi na mbote et quelques jours oui dans quelques jours na pesi pe mbote na mwana mboka le secrétaire général Dieudonné Bolengetenge place nous ça kolanda biso pe Jakindala le coordonnateur national de la jeunesse na bana nyoso ya Ensemble pour la République sans oublier batu nyoso ba Kongoma nyoso bisika baza kolanda biso na minute o. Merci beaucoup Maître Odoudou. Ce qui to simbi malam penza bo zongi tope boyeli ya président Moïse Katumbi na kati ya mboka Kinshasa ezali kaka pona marche les 13. Mwana mboka Moïse Katumbi aye kaka pona marche les 13 té. OK. Azana agenda na ye oyo na ko développer d'ici là. Mais eloko el boso oyo ayeli na minute o toza kolobanga na yo eza pona marche le 13 mai. Okay. Donc wande eloko el boso oyo toza na ye lelo awa na ngambo na kati ya Kinshasa. Mais akosuka kaka na marche wana te akosala pe marche akosala pe moi tourner na ye na côté ya Congo central akokende pe côté ya Bandundu donc Grand Bandundu akosala pe moi ba tourner na ye et par après akozonga po akende Équateur pe ba province mosusu. Kasi na likamomatali marche ya le 13 mai oyo ba opposants bazali kozela to ebite bino pe Ensemble pour la République bozali na kati déjà président zali na kati ya mboka Kinshasa ba objectif nango ezali penza nini? Ba objectif ya marche ya le 13 mai 2023 au tozali eza précis. Et loko ya liboso o nyosa bengami Congomani o ya moni ke souffrance eza na kati ya mboka na biso. O ya moni te ke loko moko teza ko tambola na kati ya mboka na biso. Il faut atelema aya a marcher le 13. Objectif ya mibale parce que objectif est belé mais na ko sitiki ko amuki. Ya mibale toza ko bonga mapoto kina ba maponami. Mais tokoki ko kena maponami kaka pona sentiment ya mutu songolo to pakalati. OK. Tokoki ko kena maponami kaka pona plaisir ya to kena maponami te. Tokoki ko kena maponami oyo ko sala ke même soki contestation ekozala mais ezala lo lenge to monaki la fois dernière. Yango wana parmi ba objectif bana mboka o ba moni ke tozana posa ko kena élection oyo longo bani le 20 décembre 2023, il faut baya pour na koyeye sa seni parce que seni nde aza organe habilité à kosele la biso maponami. To la kisaye ke tozana esengote ya makambo nyoso o eza ko bima na kati ya seni. Objectif mususu mwana mboka eza que ba congolais nyoso bisika bazali insécurité eza makasi. Ezala na kati ya mboka na biso ya Kinshasa. Ezala na côté est. Donc, na kolobaba province nyoso, insécurité eza makasi. C'est le cas ya bandeko ya Choponde tozomona yolo bazoboma. Partout il y a l'insécurité. Ezo laksa absence ya ba autorité na biso na kati ya ba province na biso.
Donc et loko moko te za ko salema yango na photo telema bana mboka ba telema pona kolakisa ba autorité nyonso bisika baza ke oyo za koleka na kati ya Congo na biso ezo sepelisa batu te parce que beaucoup poser nga question ko ba pona nini to ponera Kinshasa mais Kinshasa eza otolbi miroir ya Congo Kinshasa eza esika oyo ba autorité nyonso ba fandi ba institution nyonso ba fandi yango wana place o makambo nyonso e fandi nde bana mboka wana président Moïse Katumbi président Martin Fayulu président Denis Sanga président Matata Ponyo na bande ko mususu balobi non il faut to kende kaka na Kinshasa siège ya ba institution to yebisa bango nyonso bisika baza que oza koleka na kati ya mboka na biso tokoki ko continuer nango te déjà totikali pe na mongo nga moke pona tokokisa mikolo to pe mokolo ya marche le 13 mai yango soki penza ko pesa biso ba directive bon ebite na lingala so kozala nini ya marche yango yo kozala ndenge nini pour que bana mboka o basutela ka bino bazala quand même na makanisi na yango. Bon madame nakozonga lisusu parce que jusque là ba directive na ne pesa mité pe place au tokosuka bon place tokosuka ne jusque là et yebani ke tokosuka na assemblée na palais du peuple na kanisa ki stade de martyr non stade martyr eza biloko bana mike d'accord totika bango ba potana kuna donc tokosuka nde na kati ya palais du peuple mais place oyo ekozala point ya kolongwa poto koma nisika wana de ba autorité na biso na ba préciser te mais les moments opportuns na kozonga li suspend na koyebisa bana Congo bisika nyoso bazali mais bayebaka déjà que eloko akobanga ezate parce que ba mususu baza koloba que non il faut kaka ba autoriser non on n'est pas dans un régime y autorisation. Parce que le col mokonza mboka est déjà assis, donc est déjà na place il faut que c'est une autorisation. Toza la discipline te mboka malonga te. Toza na auto bengi mobeko likonzi. Oza ko konza biso constitution na biso. Et lobby clairement. Tokoki eza question ko senga autorisation te. Mais eza question à informer na autorité ou eza habilité à ko sécuriser biso. Donc biso to sala ki depuis le 27 avril. Tu informa qui que to ko marché le 13 mai. Et puis bandimela kibino. Bandima eza question ko ndimate. Ce qui tolbi ke bandima qui cela veut dire baza ko autoriser biso. Ka to linginde mi makamwe ke na moi ordre pe na ndenge quand même une fois bango bandimité to molaka déjà oyo esala makala mboka na biso na ba marche oyo bobenga capacité na yebso ke biso nyoso toza soumis na kati ya mobeko to bengi constitution makambo ya bandima te eza wana te likambo za ke est-ce que bino bolingi bo marché bo informaki bo yebisa ki bo autorité ke bo ko marché tel jour wande peut-être qui composer ngai mais ko yebsanga ke soki bandimi ba kondima na sasini bandima te les 13 baza déjà informé que opposition dans son ensemble akobima les 13 pour na kolakisa mais contentement na bango na onyo c'est ça ko lekana kati ya mboka donc toyebi ke bango bakozala porter parce que bayebi ke nyoso baza ko sana kati ya mboka eza ko déranger ba congolais onyo sa benga mi congolais ayebi ke eloko moko te eza ko tambo na kati ya mboka alors toki jamais ko continuer ko tambola lolenge wana yango wana toza ko yesa ba congolais nyoso bisika baza ko landa biso eloko akobanga eza te soki bakoboma to kondima to pesa makela na biso pour génération oyo ekoya emona bolamu soki bakoloba ke babeta biso ba mindoki ba agresser biso to kondima to kobanga eloko moko te et puis maman yeba ke régime ya lelo ya mwana mboka Félix Tshisekedi eza régime auto bundela na ensemble pona to zo pouvoir to botola mwana mboka Joseph Kabila pouvoir mais lelo même biloko tozai ko boya lobby autorisation au marché salemate to moni même régime yango ezongeli donc toza na kati ya Kabila bis régime Kabila bis et loko moko te échanger oyo UDPS a oki ko yebsa batu lobby pour azonga lisusu na kati ya pouvoir UDPS ala kisikie azala qui préparé te mutu azala qui préparé pour son âme papa Etienne Tshisekedi mais nzamba sala ki o asali mais ba o ba yeko kota o ba yeko zo pouvoir ya lit o IDPS abundaki ba tikali jamais ko za la préparer ba yeka kapo
basala basa enrichir et puis babim lokola bazui déjà au bazali na bon na posa na bango bakene na bango batika bana mboka au bazala posa ko mema mboka ekende liboso babongisa mboka na biso. Maître Odoudou totondio botondi na biano no sotu ko pesa biso éclaircissement par rapport ya marche ya les 13 mai oyo ensemble ya ba opposant ya mboka na biso bakotambola na objectif nyonso oti ko pesa biso kasi avant que to kabwana na poko lelo na bandi ke mutuna ona tuna ngo déjà mais ko continue toujours ko tuna yango jusqu'à ce que ba imboka bakotika pe ko mituna ka ba question oto bakana base ya madusu ezanga biano. Que pensez-vous par rapport Tony Bozali ko kanisa par rapport ya loi ya congolité et pour l'élection autour kokende le 20 décembre dans quelques mois awa. Madame, question ana omoni na sekimbala moko. Et c'est Pélicien. Donc je ne m'attendais pas qu'au zonga na babo soto wana. Dans photo zonga là. Parce que ezabo soto o biso à 100 pour la République. Tokotika la jamais kokota na kati nango. OK. Toyebi que UDPS ne azana sima ya chani. Oyebi madame, tozonga mwa muke na sima. Pourquoi kaka mwana mboka Moïse Katumbi za kobangisa? Chaque régime a sa kopekisa mwana mboka Moïse Katumbi pour quelle raison? OK. Régime ya mwana mboka Joseph Kabila. Aboyaki candidature ya mwana mboka Moïse Katumbi. Okay. Mais régime ya Chilombo. Pourquoi ko créer eloko ya bongo tant kaka boyoki ke Moïse Katumbi a se prononcer pour na azala candidat yepe na ba élection o ezakoya. Nini ezako bangisa bango pour na Moïse Katumbi. Na yebika ke eloko moko. Ba moni ke étoile ya Congo ezana na mutuana. Étoile ya kopelisa mwinda ya Congo. Ya kopesa élan ya mboka na biso etambola ezana kati ya Katumbi. Yango wana eza kobangisa bango po balingi mboka ebonga te. Balingi mboka etikala kaka lolenge wana po bango moko ba bénéficiaka. Or mwana mboka Moïse Katumbi akoya na politique était pour s'enrichir. Aza déjà bien assis. Ezate ke poya asala ce qui tournait à monde entier. Déjà tambola mokil mobimba. Akoya te po somba ce qui avion aza déjà nango. Akoya te po tongandako asomba aza nango. Akoya te po asala eloko songo to pa nini o mwana mboka Moïse Katumbi azangi po ya kozwaka kana kati ya politique. Non mama. Ezaka kabatu o bazana vision mboka te nde baza koluka kaka koma koloba mabe po na Moïse Katumbi po na koloba congolité eza débat moko na kimeme ko s'attarder na kati nango te po biso à 100 pour la République toza ko banya eloko moko te balekisa yango te bakotikala jamais komona biso to bima na nzela na balabal pour na ko contester yango to tikili bango libre année basala soki bakolekisa balekisa mais baye beloko moko que soki eleki Félix Tshisekedi pe akozala candidat te parce que maman na ye moko Félix aloba na monoko na ye ezate ke mutunda tinda ya loba to ezate ke à 100 pour la République ndake koluka ba information to ba preuve par-ci par-là moko na l'une des interviews aloba ke maman na ye aza d'origine angolaise donc ba vidéo wana nyoso etambola pe soki o senginga na tikelao nazo tikelao pe o lakisi pe bana mboka ba mona réalité ke mwana mboka Félix Tshisekedi o aza ko koza biso lelo aza congolais d'origine T. Donc le mobeko wana soit disant soki eleki yepe akozala rattraper. Donc biso à 100 pour la République soki balekisi yango non seulement Félix Tshisekedi akozala candidat mais également tokolakisa bana mboka mutu o akozana na vision incarnée à Moïse Katumbi oyo bako voter pour akoma chef ya mboka oyo pour amema mboka na biso libuso. En tout cas totondi botondi na ndengo pesi be union santo ngi penza ko sala débattre tongaki beaucoup plus ko zwa makanisi topé biano ya maître Odoudou par rapport ya mituna na biso to sukisa na maimateli maponami ya 2023 poto kabwana. Maimateli maponami ya 2023 biso à 100 pour la République. Toza ko se préparer jour et nuit. OK. Ndenge mwana mboka Moïse Katumbi akomaki na Kinshasa awa ndenge na otaki koloba na tango na bandi émission na ngai ayeka kapona marche le 13 mai mais ayepo akende akota a contact direct na bana mboka ya ba province mususu akokende na Mwanda
akokende na Boma, akokende na Congo Central, ba Kimpese wana nyoso akoleka. Akoya okende siko na Grand Bandundu, akokende ba Kikwiti, ainsi de suite. Après, tant à aussi ça côté parce que awa na Kinshasa aux années 3 mois. OK. Donc aye et puis bisoto sengiye fief na efu ezala awa. Atika Lubumbashi. Au Katanga, aya afana na kati ya Kinshasa parce que Kinshasa nde eza fief na ye. Tozana ye kino mois de juin. Tozana ye ti mois de juin. Donc eloko moko te oyo ekolobake no mwana mboka Moïse Katumbi akoki kobanga to akoki kozana ngono soki nini te. Tozana ye ti le mois de juin nde akozonga po akinde bisika mosusu. Donc aye uniquement po akota a contact na bana mboka ya ba province mosusu tel que je l'ai dit. Et puis, nous avons fait Assemblée pour la République. Tokota na ba distraction té. C'est le moment où la chef na biso na kati ya Kinshasa que Kinshasa ezayaye. Surtout bana Tchango parce que nous avons rapporteur ya jeunesse ya Tchango. Nous avons benga bana Tchango bisika nyoso bazali. To la kisa le 13 mai que Tchango de Kinshasa. Parce que moi namboka Moïse Katumbi azana elikia azana assurance nyos que bana Tchango baza pona ye. Donc marche oyo bino nyoso bana Tchango bisika nyoso bozali lokola bozo mona ke vi na biso eza ko dépendre na motuté to bima biso nyoso le 13 mai to lakisa non seulement na ba obaza ko konza biso mais to lakisa na mokili mobimba ke eloko oyo eza ko leka na kati ya mboka na biso RDC eza ya ko soutenir te eza mabe po to kende liboso parce que mboka na biso eza na posa ya mutu oyo azana vision ko mema mboka ekende liboso soki to continuer kaka ndenge toza ko vivre bana na biso bakoko na biso to bakokoloko oyo bakuya bakosouffrir bakomona bolamu te ya wana mwana mboka Moïse Katumbi lokola azana vision ya ko mema mboka oyo ekende liboso parce que tozalaki na assurance na mwana mboka Félix Tshisekedi oyo apesi bakasa ya nyoso soni tozalaki na elikia ki akomema mboka na biso ekende liboso mais tomoni ke aza mutu moko tokoloba batie comme étiquette o tozali koloba en tout cas namoni tozalaki koloba tozali kobenga non ezalaki terme biso tozwai pa bango idepese mutu azali kobenga mwana mboka Joseph Kabila comme étiquette mais tomoni ke même étiquette ezongeli Félix Tshisekedi aza na moi dire te aza na charisme ya ki autorité te. Parce que il dépasse biloko biso bango bazaki koloba lobby lelo bazana courage te ya koloba bazako kanga na banzi ndeko wana na ibengisi bana boka il dépasse oya lakisi ka kokite azonga lisusu na 2023 te to chasser makama ko pesa ba carton jaune ba carton rouge ezate to longola ye parce que article 64 ya constitution ezo pesa biso pouvoir wana. En tout cas, totondi botondi maître Jean-Pierre Odoudou na biyano nyonso opesi biso par rapport ya mituna otozalaki nango toyambaki otolobi bisusu lokola invité ya JT Lingala ya poko lelo topesi lisusu botondi okendela kimia ya Nzambe tokokutana mokolo ya sima ngande na tondio mama Benit pe na yebisio ke chaque fois qu'on a besoin na ngana kozala. Ezalaki bongo rubrique na biso info topé invité ya JT ya poko lelo nde tozalaki na sengo ya kukabola mwa mituna oyo botunaki na mwana mboka Jean-Pierre Odoudou oyo azali na rappeler cadre ya parti Ensemble pour la République botika la malamu kimi ya Nzambe et René na mabota na bino mbala ya sima.